monde batno so bolanda ngai pululu akufaki na injustice ya bato ayebisanga un jour que balingaka ete bazaki na posa ba effacer est ça mona mutu na yo oui bato théâtre ti mona bango na balingani te baza lokola eloko bomba bango ezali balinga te moninga leka moninga donc ba jeu mabe mona bato théâtre so bazaki na minduki ba bomba na charge mbika ba ko ba criminel balingani te ndenge mona bango wana parce que tala ko bando tourner ko simba dambongo presque chaque jour voilà buba kati batiaki ba bouton na ba producteur so makamni bazaka nango na ebité mais zaki pena peine pour na pululu parce que c'est là que maman na likopa mon frère ya osakana ba producteur ndenge ezaki soki ay tournage m so batie ba jouer na tsakala tournage na 10h pour le groupe na 14h to 15h parce que batanzoni na bazali ko ba nzambe voilà ba producteur wana auto yebi ba kombongo pour ne pas citer le nom la bango sakani na bana basi na niveau osakana te pour soit tu na film sali pe kombo yebani pe on dit pas yebeka okufa ake Brazzaville atikelinga groupe ayebisa ajebisanga ke na ke Brazza na otikelo groupe na obangelo te pona ke yoza nazana bato c'est-à-dire on a dit que ba responsable ton atiki groupe pas na ye ndeti ba chef randekita yo mono ozana c'est-à-dire na bi que ton atiki groupe pas na yo sur ezali pululu azaki comédien mazaki na esprit ya ba musicien azaki emene ya mobile na do benge emene ya pululu bitumba pululu eza famille te bitumba pululu euti na niveau ya art est-ce que pululu bakosela makambo ye mutateli vie de leur poison biso nde bakolo na ye towelelaki na bato donc bino nde bakolo shiko pululu non biso bakolo shiko pululu bato ebele bayebi shiko pululu te balingaki korécupere oduka so moto akufi koma azalaki mwana nani mwana nani mais sans oublier origine ya motu pululu alingaki abima na groupe la main de Dieu eza na bato bayaki na matanga na ye baza kolingi aza na bomoi te alors olinga mpe kutu kotanga kombo na ye te mais baye wana bani osala scénario yango mokuna merci mokuna veka abaki na kuyebisa nzambe fungo nanga miso. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, mais en fait, Abraham... Voilà, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Et qu'on dépendre dans Gonga Bota, la biso mokili mobimba. Je suis encore très heureux. Il y a cause à la lissou sous les bossons nabino lelo, la nouvelle tendance, puis na toute info. Lever le meilleur na batu balingara biso, otobanaki na bango depuis le mois de janvier, ti le décembre. Au mois biso to kota na 2025, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que bao bakufité. C'est parce que la grâce de Dieu est sur nous. Voilà, notre frère artiste et ami, Chico Pululu, de son vrai nom, Jacques Lumbu Chico. Jacques Lumbu Chico, a Tikabiso un certain 23 décembre 2019, le 2024, Chico Pululu, 4 ans depuis Tikabiso, paix à son âme. Sincères condoléances à sa famille biologique, à ses enfants, au Baota la biso lelo, bana ya Chico Pululu ici déjà bakoli, na mama ya bana na ye, na mama na yo abota ye, na bandeko na ye, très surtout na famille artistique na ye, Chico Pululu mois de décembre yango yo, tous allez rendre ye hommage. Yandi Wan, un artiste comédien aussi qui vient de nous quitter. Et tout autour, il y a Liwa et Yandi Wan. Ils ont dit que supposaka que ndenga kufi wana artiste wana ndenga kufi wana faisala un tel mutabomi, faisala un tel mutabomi. Mais cette fois-ci, Liwa et Yandi Wan, bazali kotanga kombo ya mutu clairement que tel mutabomi yemoga lobaki un tel mutabomi. C'est un peu compliqué. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler, nous sommes en train de rendre hommage à Chico Pululu. Mais nous devons savoir que na décembre, mois de décembre 2024, oyo, na moment où vous allez au moins 5 artistes au bazar na morgue. 5 artistes au bazar na morgue na moment oyo. Toko bana muto afungola kinzela papa Noël Nedoul. Toye na kulutu na biso Doudou Adoula.
Après, tu es dans Saga Mignon Magnata, Dakumu da Newman, et puis Yann Diwan. Est-ce que moi, il y a décembre, au coup clôturer Awate? Moi, il y a décembre, il faut clôturer Awate, vraiment, il faut clôturer Awate. Nous allons recevoir notre frère Rondekita. Oh, Lelo, vraiment, nous allons rendre hommage à Chico Pouloulou, Ndenge Zalakaka. Et laissez-moi dire un grand merci et présenter le vœu le meilleur, parce que nous vivons à l'époque de Jean-Jacques Mabanzo. Jean-Claude Mabanzo, j'allais dire. Nous vivons à l'époque de Jean-Claude Mabanzo. Sitôt dit, sitôt fait. L'autre fois, quand il avait dit, il avait fait. Mbongo contre Mbongo, Jean-Claude Mabanzo. Le vœu le meilleur à toi. Bienvenue et bon séjour à Kinshasa à mon ami Raoul, qui nous provient des États-Unis d'Amérique, a préféré à fêter Nabiso. Et puis, à Rozonganae, et à Komane américain. Bon séjour, mon ami Raoul Lukaya. Nous sommes ensemble, il n'y a pas de souci. Chers amis téléspectateurs, merci à la réalisation, il y a Papa Titon la star. Merci à Jordan Panzou, merci à Gédéon Loao. Merci également à Batutu Balingarabiso Mokili Mobimba. J'ose croire que cette émission, et que ça l'abino pas si, mais ça l'abino bien. Il est déjà sur notre plateau. Rondekita. Dona Konde. Kangimisu. Ouais. Tango bi pulu le sanga mwandenge mo. Salio nena répéter ma kumo na ndenge tozalaka na yo na ye to mata pen kuna na chaîne biso na canal Mercure. Biso tozaloko la bangote. Vraiment mokili yango ka ndenge wana ndenge nani nyako salobaki mokili yango toyaki kokuta yango tokotika yango. Très bien. Meilleur vœu, bonjour Rondekita. Merci beaucoup Dona Konde nga pe nazo pesa ba meilleur vœu na ngai na bandana na pasteur Lifoko du ciel. L'homme de Dieu moto ba bundisaka mingi ba kokaka pété. Et puis na pesi lisusu ba bonne année na ngai na Disso Michael Rabi, mon bien-aimé, Ouazana Pointe-Noire, donc on a PC Bambote Bisika Zolandangai, sans oublier Benin Djembo, on a PC Bambote en direct des Pointe-Noire, et puis on a reçu que c'est un triple brassard Aigle Massengo. Donc il y a ce temps à comment il faut simba à Poala Tamisatu, Aigle Massengo, en direct de quelque part, on a PC Bambote, malgré Mali, les autres, mais merci à l'assistance de notre frère Brad Bumba, Ouazali ko assister biso. Alors, Rondekita. Oui. Tous en a mois à décembre. Ouais. 2024. Ouais. Et celle-là déjà ma béning a répété à plusieurs reprises comme Boya Chico Pouloulou. Ouais. Ni le toko comprendre moi na moi parcours ya Chico Pouloulou lelo. Bon, parcours à Chico Pouloulou. Ngai nazaki na regret moko na parcours ya Chico Pouloulou. OK. Regret nangé zalaka batu ba retracer histoire na epenza bien té. OK. Ouais, ba retado ba towelela ina batu. Biso ne bakolo na e towelela ki na batu. Donc bino ne bakolo Chico Pouloulou. Mais non, biso bakolo Chico Pouloulou batu ebele ba yebi Chico Pouloulou té. Siko bato bino bo welela na bango ye wana iza banani. Bon, bon na autant ba komo na bango parce que non, ça dit ba comédien, baza ba famille biologique, baza yo yebi mukolo Pouloulou akufaki ba récupérateur ba récupéra ki ye. Très bien. Balika ko récupérer parce que mutu akufi comme azaki mwana nani, Okay. mwana nani. Mais nani. sans oublier origine à mutu. Pouloulou alingaka bima na groupe La Main de Dieu. Très bien. Et si ka o biso to bande ko kambana master na zo pese mbote azana Angola na ebité soki azaka na bon Carlos Bikoki donc bana ki tambo tam bazo ka Carlos Bikoki bazo comprendre bana na master nanga. Très bien. Carlos Bikoki parce que bana na ngai on a bande ko encadrer babandaki ko ba comme ko travailler na Carlos Bikoki. Alors bazo bete toujours li solo randekita nde ayaki ko kuta na ngai. Tango to solo li na bi bon na prêter bango main forte parce que on bazo le Canaraga groupe Asai ça bana ko tsa bango mo pression et puis na groupe évangéliste. Voilà. Groupe bango ezaki La Main de Dieu ska pour uta na La Main de Dieu. Alors tant on a tiré bango poids ma compagnie Simba qui n'a changé structure bi ki nga côté makambo okoma. Voilà. Non côté pour en tout cas vous avez bloqué. Tant ba Monica ka style ya tournage changé, c'est de là que na memaki pas amour au moment na théâtre wana adima na chic choc lo ni mwana na ngai ngam na format na théâtre.
Ok. Vous comprenez? Pourtant, on a dit Carlos Neves. Ah, vous avez raga. Théâtre non pas ça qui toko, basate théâtre ça pas ça qui toko. Na ken na Karine, na amour. Voilà amour ko tazo tongane pa na bango ta lingu tu mamba théâtre té. Azaka na groupe mo groupe on ba groupe za ba tournera ba ta théâtre na ndako na bango bango. Ah bango moko. Ebisi longo na groupe oyo nga na election na TV lobby, nga na muto TV. Ni na zwa ke na memela la main de Dieu. Donc classement les aki ya makasi malamo raga ba kata biso pio. O pendant que ba kata biso to ça ce ko film poto bimisa pululu. Chico Champagne, film en tout ça là, Isaac Jezabel. Tout tournant on a 32 sheets. Premier tournage, tout que tout c'est filmer les cabots sont quantité. C'est les mangas ya muta filmer ba sanga comme na poto comme patron. Premier tournage sans quantité, ils ont un tricage. Dans na épisode tout, le biso quantité. Non, ils ont un épisode mon tourner si ba monter tout c'est comme qu'on la diffusion. Tout la boule l'équité au nom théâtre la notion de quantité. Ah. Deuxième semaine. Oh balobi faut boya na sponsor. OK, bango bando foot espace. Mais ba sengi bango ba na sponsor ba katina commando mototé ba katina ba groupe tout ba tika groupe évangile na groupe sai. De yaki ndeti ba yaki à 12. C'est de là que pour nous le kota production ce que tant que to vandi to monde parce que nengeni to sala poto lu ka chaîne mosusu. To ko ko to kende CBS to kende boy c'est de là que ngana yeko kende nga makamba église na Mokali na Kingasani côté pour la zeli la monika ba zo espace te akekota pas sai. Akeko kota na kata groupe sai. C'est de là que soit kebi makuna ba ko changer comme PC président comme Chico Champagne. Déjà na ndenga kitambo Chico na sai ba yebana na ndenga kitambo. Ba yebana kité. Ba yebana te. Ba yebana kité. Ba yebana ndeni. Ba yebana na bango te. Pour lui, il y a la main de Dieu. Pour la main de Dieu, il y a déjà Naraga. Chaîne Moko, ça, c'est pas les caca. Alors, il y a la main de Dieu. Je suis pour lui, il y a chômé. Tu fais moi taming, na ba coach, ba terre bazake belé, tu fais moi taming mais ba mon pe ngana kena ngai tout ça, ba mo na maman donc faut que to panza la CD là que ngakuna kena ngasa na ebati. Non ga pour non na mu ko na tabo oh champagne, chikote. OK. Na tinenga bima wana. Alors, na suka awa, bazwa pululu babete bouton ba fina pululu bouton. Ngai. Pululu la lukanga na vina mona ngate. Pourtant akei makambe pesi sko ngolu kasuka sa le ne mo biki jomo rande za mutu mabe. Babe nga balula za mutu balula na luka rande kita. A lukanga ya lukanga mona ngate basali ba voyage ba ke bangola. Ndetango ye ko zonga. Autangola zongi. Autangola zongi. Aleke mission mo ya pesi numéro ninga na zongo na bikta na bengi ka bina nga na oluka yo. Déjà quoi appel quand c'est la peut-être ibenga ika yango. Na banda ko luka yo ko yane na yaki ndo moni to kene na Mercure chef ya camarade ya Voici l'homme a pesi pour l'espace pour no lingi mingi a pesi espace ndesko na bandisco ko diriger ce groupe en tant que chef ya groupe mais a lukanga a monanga te pendant batano sto sala succès. Alors tant on a zongi wana batiaki ba bouton na ba producteur so makamni bazaka nango na ebité mais zaki pena peine pour na pululu parce que basela ke maman na likopa mon frère ya osaka na télé voilà likopa na ce que zaki likopa et ba artiste ba producteur ba fanatique ba nani basala ki ba producteur problème eza boy ngai na zui chance ya kotelema na position bien. Très bien. Na télémagi place au pobiso bandi théâtre kala. OK. Na télémagi place à bien, na mon avis de loin et ko ça la test pas papa lo bengam na gérer na encadrer. Très bien. Na mona ba mayindu na mona na zaki na un bon neuf kulembo ba benga kulembo mona bandal. Na téléma place à bien. Na téléma place à bien na mona ki ba na moni ba arriver na moni makamu na encadrer na bimisi pe bana. Très bien. Bobo mona ka bobo akizengi mona nanga. Oh, Bobo, Suki Boy, Bandi Boy. Moi, nanga. Très bien. La position, moi, dans la théâtre, on a les lots, nous boudins, vous en a difficulté pour se battre l'amour. Mais bon, vous opposez un succès, hein? Succès, ça, il a été Rajakula, mais ça 18 500 phases na bandal, après ça, Wenge. Il y a Rajakula. Au gros, bateau, tout le bateau Rajakula, mais Rajakula, mais il y a Dakadakada, il y a 6500 phases. Koyebana ezanga nango problème te mais oyebi nini sikoyo oyebi nini très bien parce que tout le baka rande ki ta rendez-vous na kitata lelo ba musique so total ba musique akala musique to lela loka ba to ba Frank Lassane mbwa zali akufa me ba to ba no joko laissez tomber yoko ata fera ye wana okokate ata fali ye yo mo yebisanga sikoyo
fallait un succès, faire un succès. Ce botier laisser tomber. Arbima. Chanson référence. Atali pour te robima la laisser tomber. Chanson référence. Na bonne lion. Ce monifiant négligé. Mais azando qui frappe la scène. Voilà. Na bonne lion na fugami. Ah musique nza. La musique. On fabrique ça ba lo mo bara. Les savoirs ne ment pas. Quand on connaît, on connaît. Quand on ne connaît pas, on apprend. La musique est belle, mon frère, et qu'on l'écart. Très bien. Surtout il y a l'élo, surtout il y a l'élo. Et qu'on l'écart. Oh, papa Simba, maman. On a pas mal. On a pas mal. C'est pourquoi, on a une place à bien, mais tozaki na pour le temps on a zongi, na koutier na kawana ke ba producteur ba beta un bouton. Pourquoi? Pour nous lazaki comédien, mais un esprit à musicien, qui est mené à mon bureau, est mené à. Pour Loulou. Donc, nous avons bout du monde au niveau mon donc, bon, tu es maintenant dans ça, on va bouder. Oh, tu n'y a papa. Oh, rendez, ça va rendre. Alors, boudé. Alors, ce qu'on esprit à ma musicien, na théâtre Simba qui était comme un game sous bâti tableau mon boy, à une hérite. On s'est imaginé, na la zo gangela na tournage na Yemoko. Aïe a bénissi Batou, Batou bando tourner moi tourner dans Mélanie Masanga. Non, Batou baïko tourner pour l'intérêt na. Il y a groupe na, non la fâché habité, yon ne faut pas ça makambo. Yon ne faut l'exemple. Batou ba komo ya pimé no ya ogangelo disco ba yebi histoire na biso te ba yebi skato utate. Voilà. Ba yebi te na zaki nani, ya zaki nani, il était comment. On jouait rôle ni na vie na yo. Ba ba yebi te mais yemo ba yebi ke o rende kita. Très bien. Mais bah moi ce qu'on habite yo so gangela ko ndeni ngabi yo leader aye bisika kande o gangela ngana miso batu ça bien te c'est papa et ça pour nga za ko entraîner ça pour na bien na yo moko groupe na yo batu na baye baba visiteur il faut yo moko pesa na makampo bango pe ba ça bango courage mais ko gangela ngana miso batu na yo ça pour aider nga parce que zo exposer nga batu ba mo na nga mabe mais na zo luka ne bolamu kaka ya yo moko na koza nazwa ki chaîne moko Dorcas TV ba tout ba histoire na zungam na zong sa pour émission ezali on dit pas ebeka okufa ake Brazzaville atikelinga groupe azo sanga ke na ke Brazza na tikelo groupe na obangelo te pona ke yoza mais c'est quoi par rapport à bouton au ba producteur wa fina ki wana ça qui n'impact ni na vie pour Loulou be affecta ke makasi c'est vrai kokuta na kutana ngezaki ke so to vandi pourtant to kutana to yambani ne biso bosa akoma munene no muno ko juna mumbafu habite rande zangai ayembele nga nzemo na ndolinga tina nini moto so na jouer ponga na jouer toneta bangala ayembeli nga ngo abina moni ke na yebi okanga bi na moni to yambani abizo vitalo na mela na meli aza so afika te abitika boy OK et comme adaba signe ma bien so afika parce que on a zongi le roi moi na pas amour azali dans la succès dans zonzi déjà même si amour tout côté na pululu te pas amour ayebi pululu pour nous na prendre la même mais est-ce que commence à amour là comment fier so akipa kutu batu te ngabi yo ebi etazaka le roi misa za rande mwana n'est-ce que tu as yo pesa faux témoignage na kutu na pululu ya mbinga bia pona ba producteur ba sali eku ya mwana komi bongo komi gentil azaka bongo te bona bonga bia mbinga tu abi non ba producteur ndenge ezali ke soki aye tournage m so batie ba jouer na tsakala tournage za na 10h pour le groupe ma 14h to ba 15h Parce que comment qui a comme avant de répéter ngo sko mingi de comment so to batie rôle na pour otenga na longola na ye allez siko soki producteur moko kaka na ba communauté soki premier zaki na producteur ande producteur na asinale ba pod via mutu bande ko to tika omoni liwa pour les précédents na bato belé très bien yango na lobaka awa botuna boko molila muta kufi ezala bato bele photo protéger ka bango to mona da kumuda kufi ati ouais da kumuda kufi baso bimisa yoka faux version oh non pona fabriquer sa publier qui est yango kufi akoki shop te lukuta oh da kumuda abande ko bimisa ba secret ya ba magicien ya ba to akisi ya muziki na yebisi batu na debi nango liwa da kumuda ezali 6p les qui ne m'a pas lobby à fabriquer ce ndimi angote au monde ba misi image à Pierrot azolo baké makaba Mike Alambari banini tout ça donc on va neko dénoncer yemo pas no ba na danger en autant ba combat batu mais oui en autant ba combat batu ce qu'on faut que enquête c'est possible ça ma ba akufi ndenge nini a enquête c'est possible za la rater so ko kufi ba ju comédie mo ba bambi na 4 pour distraire batu na makambo ezali important
C'est ça le problème, mon frère. Voilà, tout le monde a suivi un peu à Chico Pouloulou. Chico Pouloulou, ba producteur. Obengi Sikoyo Amour. Oui, na bengi amour to so na amour ebisinga ke non azaka bongo même ba producteur ne ba betier bouton tout ça nga na zu Pouloulou en charge. Na na chaîne mo na bandoko le cadre. Mais na moment où ba producteur ba betier CT wana. Est-ce que ba massa na ba collègue na ye ba confrère na ye ba théâtre. Ba quoi un peu ko sauver mutu na bango te. Ça ngona mutu na yo. Oui. Ba to théâtre ti mo na bango na balingani te. Baza lokola elo eboma bango ezani balinga te muninga leka muninga. Ok. Donc ce qu'on l'équipe muninga au bozana azana jalousie contre eux mais ils ont monana te. Na sepela ko tunenge ya Belvina ya Sila e monana. Ouais. Ba tumso ils ont monana te, bazo bomana na CCC. Donc ba te nanya ko boma yo. Bazana na bisalimo bo yokana biso batata te bolanda. Bazana na bisalimo bo so ngana ngato sana yo. Mutu mo apoto benga ye. Alors ande kita na besoin numéro dona na bina na ngote mena na ngo. Parce que quand il y a un réflexe, quand tu as beaucoup de temps, ne sait pas numéro de. Ah, c'est un numéro, on peut cette hôtel, numéro, on peut ça, on peut monter. Or, après ça, on peut pas que Roselo. Voilà. Donc, je m'abais. Moi, je vais théâtre. Je vais aller Minduki. Je vais aller à Charles. Je vais aller criminel. Balingani tene au monde à Bangoana. Oh, mi collègue Jérémy. Tout le monde balingi Jérémy. Oh, mi collègue Kingani. Tout le monde balingi. Oh, mi collègue Kingani. Tout le monde balingi. Alors, du coup, et ça l'impact na vie à Pouloulou, et ça l'impact ma casse parce que t'as ko bando tourner au Simba d'ambongo presque chaque jour. Voilà. Buba kati. Papa la kayo mukil mobimba. Siko azaki pe na papa na ye o yesika bimela ki sai papa ngo kaka ndenge na lobana ba mise na banani. Omoni wera ko longola ba ferry na ba JDT clan wana ba mikolo wana. Pa na ya moneke na za wera na kosala angelo mususu na former ba mususu ba tumuso ko simba mais ata formé 18 générations na se ba tika ko kana ba ferete ça c'est vrai et ça lokola bilamba ndenge ba teka na Chine première qualité deuxième qualité troisième qualité ça ngona mutuno mon frère nzamba changer classement ba ange te ka ba Michael ka wana zala kana bango ti lelo yango place wana na pesa JB moi merci na ninga garda moi quelques anciens pour pas dans ba défaut parce que et bateau a coquin kotika bazalaki pour ce cas azaki na ba Emilia na ba Blaise Boula ne bazalaka mbele et c'est l'eau mususu na auto mona ka lelo on ne change pas l'équipe qui gagne on ne change pas mais biso e comment nango bazo changer na bango à tout moment pour tala loi mbonenga azaki na ba Madilu na ba Joski ki ambokuta so yo longo la Joski pour tirer son nani olongo Madilu po tia nani Madilu longo na Madilu po tia nani multi-système. Là, on va entraîner, on va vendre si c'est dit que bakambu na ba. Ozo ba muto vendre si na ba. Oui, bah eh. Donc ba leader les lobos ont connaissance que bato bozana bango bo sala ka nyoso ke bozala ensemble et ko garder bino mo tamula mais tant boko mako ata ba ke ngana za nani et ko ça ba tebele. Omoni. Donc Pouloulou ndenga zawana bon akomaki choqué amonaki esikani ya kosapouye te. OK. Voilà comment ko kende pointe noire. Akomaki délaissé. Oui, abandonné. Akomaki mingi semi azali libanda mbo comment kende ba pointe noire. Tango yeko zonga ne toke na Dorcas TV to signer na sinese ko na Dorcas TV to bandi ba émission to bandi ba tournage soki ba to ba kanisa na kosa. Botala eloko moko na sana ngamu to na komango. Na ebisi eto to kende ke émission. Na ebisi to sa elo mo Pouloulou o katanga na Braza. So bota elo mo Pouloulou zo katala ba bo luka bo. Ngasko na yaki na bubu mo bo chocolat na ye po katanga. Voilà. Na acteur ne sati. Ngamna na ebisi. Aboyi kutu abito yaki to sala émission na bito sala boro e ko pesa makambu. Yango ndeta makufa ke komaki yango na yango Randekita ayebaki Randekita za nani da pièce suka Pouloulou asali yango na non ezaki te to saki ba film ba ben azonga ki nzonzi très bien tango ngana zue na imposer sikoyo to bandi ko leka na Canal Mercure voilà na opesa Coco Bikote le mbote hein parce que on était avec Coco to saki voilà moi sina na famille à Pouloulou hein to saki ngai Coco na Pouloulou très bien na mairie azobota ngam na kenda so baboti ngam bato bayeba te na banda ngam na kenda na hôpital na Sambeli nga pona mwasi na eko nenga boti que prière parce que ba kombeza ki makasi prière tout ça kombeza ki makasi donc déjà même attends la famille à Pouloulou pe ba combat et landaki etina kata famille ya famille te bitumba Pouloulou les famille te bitumba Pouloulou le outil na niveau art est-ce que Pouloulou ba kosela makambu ye mutati vie de leur poison
voilà ndeti makambo wana pe abengi ngai na tongo rande tokende pa Charlie po etombe pe ke master na nga pe susu voilà tokende na tongo na tonde toke tovandi na tu nini ya to solo yango abiza na ngoyo te zanga bato balukaka na bi bon faut na filmer ça pe vidéo na regeta ba vidéo be na sana vidéo na ba tiso ekenda ba pina ba technologie oh alobi que non ezala ngo yete ezala ngo bato musu makamsu parce que bibanga bakenda voyage moi na Brazzaville ba série wana kaka bakenda vidéo wana chiko pululu à partir de là nde chiko sala e ba je wana lukuta pululu azaki na temps côté la vie de leur présenté très bien ezaki mensonge ngam na traité dossier wana dossier sango pululu abandi makamne azongi yona kama mukolo akomi na succès tango akomi ba nzonzi so nzonzi eloko kwesi nzonzi tango nzonzi kwei YouTube ebimi voilà so YouTube tango ebimi bazaki obligé ba bengeka parce que YouTube eza sous producteur te et comme ko ba bitumba biso moko ali ba nani ba komo benge ba modero na komo ka modero mutazongi sa pululu na YouTube ngana lobi oh mais modero aloba yango to mona na ba morgue to antia modero aloba yango mutazongi sa ye yango na lobota la date ya nini ya Dorcas TV bokota na chaîne ya Dorcas TV ezati lelo bokota botala ba image ya ba émission na sala na ye na bilo na sana na ye na oya boîte na biso eza avant ba koma banzonzi so comme ce ko ba cop so comme ya pe akomi ko zonga ce ko espoir comme ya donc ngati na vendre na lelaka na regretaka koko ayebi to na ba projet d'avenir toujours maison moko na kota ponga biawa to bandaki déjà makambo ko simba mais malheureusement nzambe déjà ko na mutu mo ba ngaki ba effacer sur scène mais nzambe sko ay ko intervenir ye moko alongoli nzonzi ngati YouTube parce que bato nzonzi nga bazali ko ba nzambe voilà ba producteur wana auto yebi ba kombonge pour ne pas citer le nom la bango sakani na bana basi na niveau sakana te pour soit tu na film sali pe kombo yebani pe il faut ça la oya lobi na yo oui ezaki bongo biso mibali kutu to po mibali basala test basala test batala beauté physique voilà talika so na kito babi petit yaka to peso makambo kenika na bato aka wana nani bato bakata bani batala tala micho po basi soki nini soki za voilà basi masibana normal ba soki mamoko mati podium yango mona na théâtre baza forte parce que bato mingi babima kuna ba chance loko pamba biso bata métier ba kolo nango batsa biso mupandi boyebi trop toyebi trop te makambo esengaka ba expert de guerre makambo guerre esenga ba kolo guerre sera ba mbunza mabe ba o akufa ba Mamadou Ndala biso ba oyo na théâtre mais batsa biso mupandi babimisa ba o babimisa mais soki to vai na bango boto bandi ko loba makambo théâtre yo moko loba ke oyo za koko parce que mbula biso bonga na wuti pa ya Kimbati ke papa lobe René Molinga tala siko za acteur ya Kimbati ke René Molinga siko Kimbati ka beta ba fusion ya nini we mona ya église ba sala ba mangobo wana ye mtakomango siko nga vanda neto solana yi papa nanga ye petana ni maboke ngaliema très bien ye nsangwe ma bikama mabele vie maboke siko petine Kimbati tanga banda makamba théâtre bato belé ya sa RTNCT OZRT ozaki ate o la voix kuna ozaka kuna na ibande sike bandaka ndeska René Molinga abanda masolo théâtre ana histoire ya tête pe na baboule yango masa nani masa nga gesho alobaki abi papa alobaza icône pona nini asali kizengi ya Kimbati ke Simba asali pe papa alobi atangili so Simba mais bato baktem so baza lokolo moko ye kaka kizengi ye kaka ya mo so tali pululu mona comme ko jouer pe normal ouais na regretaka pululu na eloko moko na oloba ngo na grand monde bato nyonso ba olanda ngai pululu akufaki na injustice ya bato ayebisanga un jour que balingaka ete bazaki na posa ba effacer est-ce que yebi ke tango Félix Oazé ko asalaki nzembo amalema le mambwa abimisaki sobe ouais oui bien go babenga esobe a jouer na abina na clip wana mais pululu danso babina kambu talibo maliaka na fulwe tala danse wana ezanani ouais ezavena papa na bango na mama ezanani tala forme mutu wana c'est qui pululu pululu tala waseka bele moitié bena bou mais mona ka tsaka na clip et pourquoi pour un disque tsaka na clip te est-ce que tokolo ezaka ba fier ngoka ya pululu bien comment te na ebisio mutu bazaki ko fina ye bakanga ye kaka bakange kaka kati kaka abimate pour la matin na podium aweka sala 600 ko sakana te botu na bana maison mère et combien ra okende poto bala richesse ba kienda bo pa ya kenda te asufa ki mwana mbali wana pe à son âme
azaki siko na makambo na mutema ebele akufi lokwa dakumuda liwa pululu pana ngeza kwa pepe kala tiki biso na arumba banga la mwa kei juna mumbafu fie bebi lo fombo ako bibilobela na poto na kimukolo atika batu na pasi Dominique Mabwa album 6 me muta kei batu balela dezo kwa papa oyo na Abidjan pas kufi na imaginez Redi inconsolable bayebi ke bakokuta na makambo nga nayebi ke pour le kokufa lelo taza je doza na tala mais eza na bato bayaki na matanga na ye baza kolinga aza na bon moite alors lolinga pe kotanga kombo na ete mais baye wana bali osala sena yango mukuna merci mukuna veka baki na kuyebisa nzambe fungo nanga misu na yebisa bango bukanga munoko sina bon moi bondimaki nga ronde na moment oyo après batano sur le biona une date auto Boussana raté na lobaki ne bandeli un certain 23 décembre 2019 na tongo déjà partir à 5h 6h déjà panique et côté qui na ville to répondre liwa ya masana ngai masana yo mutu na biso Chiko Pululu et du coup tout moni pe batu oyo basala ye bana bato babimisa ye entre autres sans souci balela ye ndenge longo bani basimba penza matanga na ye kitambo e honora ye velodrome wana e yamba ye na mutema malamu mais rende kita ozala ki penza trop te na kosangana bato balela ki Chiko Pululu c'était Dion Pululu fallait pas balela na kitambo azali so muta kitambo te na zo biso makambo zo comprendre ngate e bembe wana babotola ki biso ko botola yango biso bakolo na ye to lobaki te pona makamba matanga na ye Pululu akwa kolela mana kitambo te bien kaza mwana kitambo akolela mana kitambo te kwa lele wapi sans si balela ga wapi beso to lela wapi na martyr na martyr ici kana matsa bobo na podium bobo wana kizenga na martyr na pse jouer beti batu bagangi batu na matanga ya papa Antoine a joua tout na ya joua ngam na martyr na podium bon ndenge to lobaka kaka oh c'est salami lelo le 1er août banani bakendaka na tombe na ye ngana koko batokenda kuna kaka yona mo ba wele ke basi babimaki peti basi babimaki angola e atikanga na ya tititi ya soki ya Pointe Noire baza wapi ba père spirituel pe babima lelo bana pulu ba ono so babima ba papa lelo bana pululu ba sufaka babela ka basani na tinda mbongo na mon frère makamna lo bana yo biso bato to vivant to mona makambo basali na bato bazaki na biso très bien tombo ale muloto ba pangosango te le 1er août na oto mona Roger Baka na pesi mbote frère Roger na mona ke na tombo ale muloto azo wana musana nga kuna kenda kuna na mingadi pa Guinée Cham tala tombo munene azaki munene na kombo la tombo na munene na Guinée Cham na ya de baba ngai na kenda bena na ke ba Congo na sisi na kesko necropole na ke pangosa na ke komba mais so moni bango to ko bosa na ka jamais mais babosa naka na Bible ba yebisa biso ba vrai disciples ali basi bazala na Jésus partout tina kunda balanda ye bato to vana bango na la kama na bato mususu ba osala ba alisi na kenda na mingadi wana papa kende kuno monat na premier cimetière wana avant comme mingadi ba Hérode ya baza kuna côté érosion Hérode apena ya Muse Kabila Jésus Kabila azawana balisi baba bazawana impression njili azawana kenetala banani yango Jésus tanga monaki ya bato ba monita mamba doctrine mamba côté ya oya bosala nango très attention parce que Jésus tanga ozonga za bato muso akamula wo mato inano obi Jésus na tanga kufaki tanga basi bavandi bala basi imaginez somo likambo mibali bakubuta je suis apôtre docteur basi bazaki na ministère te bana kombo te mais yoka raisonnement ce que Jésus babaka ki kuna bamboma ki pété ce que photo ki ko mbomé mais na entrer nango batia libanga moko munene ce que nana ngolonga to ke nekaka to yebaka kuna to koma nano bango na bango bana basi basu na malasi bano kende ba apôtre bavandi ba apôtre babeti kara na ba docteur bavandi balali bapongi basi bakena londende babi na tongo babuya wana bakoma kuna bwe libulu libangeza ya kolongwa babia etombo evide bakota na kati bo azate babandi kolela
ake wapi nene yibeli biso balela kuna ba apôtre balali apôtre ba ronfler yango na loba mutaleki mamola ngazate église nzambe roi na Congo atabolo ya bitsa ba apôtre doctrine atabotse ba doctrine na bino mamolangi basi parce que makambo so nzambe la manière dont nzambe a kosalela ba makambo ezana ba nde biso to raisonnera te ça je te le dis franchement nana lobi nini papa dona zana beto na loba no l'histoire ya basi na nkunda na peso une petite exemple mutu moko homme riche aye pas Jésus na sani pour hériter royaume des cieux yoka Jésus va vend tout ce que tu as et distribue aux pauvres après l'andanga est-ce que ça là so ba tunosko docteur dona po mutu azo bokonza likolo obaneni yamba yezo kwa mokoto mutu otamba dana yezu mais yezo bane kete kabilo ko zala ngo est-ce que ça makama nzambe est-ce que ça makama nzambe la principe ya kokomisa monte pas ya nzambe na lola c'est de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Cet homme a fait déjà Jésus premier ba sola atuna na sani pour la hériter royaume et monsieur kete kabilo ko nonoso teka lupango teka mituka teka bilo ko tozala ngo après la ndanga zala wapi. Mais qu'est-ce qu'il y a à voir? Qu'est-ce qu'il y a à voir? Makamanza men Jésus n'a pas ça enseignement mususu kuna. Jésus a qui maître des maîtres millième dan. Mutaleki Jésus n'a pas dan azate. Dans le maître de leur maître. Aye mu ko muso ate abani ko te molonga bimaka lo na mbuma muso ko na place we mbuma muso ko na place we. Ba ye ko ba benge ba bise papa lelo peno beti libanda. Ozano mote to ndima ko me o te ma be. Voilà. Fondi maraso mote ndi na église e lo ko église wana. Église eza mabe papa dona. Osala ba jeté. Jésus a te biba ba bisi ba tout qui sango sous soupçon. C'est l'homme docteur de la loi to tout ni pe ba kolomi be ko abi ote ma bote le rola mutabilanga moloni mbuma. Abisi bango bo vanda kimia. Bino ozali batu oza destiné pour ba mystère. Makamanzambe za mystère. Quoi pour expliquer là te 1 + égale à combien nzambe so papa na botan nzambe mama na bango zaka wapi okokufa. Yon bimaka makambo zomona ebale ya Congo nana salango likolo na se tout la te pona nini na pesi Sylvain Kuala Mbote il y a un Dieu quelque part et voilà il y a un Dieu papa so on va le tali bena Brazzaville t'habiter Dieu existe et voilà yon ni matoa kindoki tonini c'est ça le principe alors na zonga na makambo na lobaya ya tombo tango bakoma bandiko ya Jésus bimeli bango ba monete yo moto makamanzambe za makama yela batute Jésus ewana alors bana bango yo ko ba ne yo mutabilanga o so moni mutayibi nzoto na ete abi bino benda boza banani mino alors ba bino nini akose ko après troisième boke ne ko bisa ba ko ne bokutana na lieu de rendez-vous esika alaka kibino bango pa na bango ba yebeka ka ba so na mutabilanga mais que c'était lui-même Jésus-Christ abimeli bango corps glorieux nzoto to kolata dona to landa makama mukili ote quand wana Jésus la tagabiye mtalati on mutaliboso biso beto kolata nzoto wana ngwe kota na mire bimi kuna na sima makamanza me makambo ya molimo. Trop bien on ekita weza ki juste kaka moi parenthèse to fungola ki pour na gopisa ka exemple. Alors to retenir que le 23 décembre 2019 ndeko na biso Chiko Pululu atika biso. Alors namkona lelo nini ba fanatique balinga ki Pululu ba okinde ko retenir. Bon, d'abord, dans le monde théâtral, tu fais les icônes mingi. Très bien. Tu fais les tebele, ba mama, ba mandola, ba kenda, ba toko la ibale mondial. Ba toka ba mundueri. Et là, on a dans le bakaka, oh biso toko retenir. Il faut tout ça tout na théâtre na biso to innovant. Très bien. Soko talité vo mona buzoba moke comme na théâtre. Donc je regrette dans et à Congo ça na ghetto. Et à ghetto où t'es l'oroté. Ghetto ça ghetto où t'es existé alors. Ça fazer là la balabala. Ghetto où t'es allé que mutu mo là la encadré déjà ici. Parce que soko tali théâtre. Mama na biso. Sonia niveau ba nigérien ba gaou so ba gou ba ça ba te au moins pela ça va. Mais niveau na biso. Nyonso ne uta na ministère à culture et art. Ba li ko encadrer biso te. Ba lingité. Mbongo ba pesa on e ba te po ba kunda pe bembete. Ministère de la culture et art bakunda bembete d'être force à kufa ba pesa ta 100 francs. Puis quoi ozo kama nini yo nimbe ba to ko pesa mbongo sokoda kutu ba bunda ti le lobi tumba et là etika ka to mona bango likola ba tol mo bazo bunda blaze bula soki na mso azala bitumba. Ronde Kita, merci beaucoup.
Pesa nga photo. Merci beaucoup. La photo wana. Photo wana to moni l'artiste comédien Yann Douane na artiste comédien Mwana Lemba. Bango wana mibale. Toti ko bungisa Yann Douane. Auti ko tika biso pe ya sonam condoléances na libuta na ye pe na bato so bayeba ki ba sepelaki na musala na ye entre autres ngamoko. Ti penso ka lo bali kukuma. Donc na ko changer été. Ata na téléphone na olongola été. Fona tala ti a oloba. A oloba nini? Na li kukuma na ye. Liwa na ye batu nyonso bazali ko accuser ndeko na biso oto mona Jimmy Mwana Lemba babi ye mutabumi parce que Yann Douane alobaki bongo. On est qui to lobi nini? Bon, d'abord, nazoko présenter mes condoléances dans la famille nabiso artistique et puis la famille Yann Douane famille biologique. Nazoko présenter mes condoléances dans la au monde de théâtre, c'est un monde où ma benne na obetoli sur papa dona. Koloba ke jini muto abomie Mwana Lemba, eza na ngolukuta. OK. Eza na ngolukuta. Quand na obetolo akino baloba ki ono pour la tela ka vidéo poison baza makasi. Donc bango à chaque fois, au monde ba comédien na ebité lo ni dérangeable. À chaque fois likamo ya ka balinga ka ba bimisa base. Est-ce que tango piko akufa ki ba comme ko se le sobe de makambo. Ba comme ko nyunguta déjà o soba. Ba lukaka ndenge ba tombola ngo. Oui, na mona ki lité ya lité ya kanda. Asaki mission mo ba loba ba makambo bwana na moni pe na ni manioko frites. Asaki pe mission samba a répondaki pe nani totika ba aventure totika ba et puis total à niveau ya marque polémique to pe ya idée to conseil na likambo omoni Michael Jackson akufa mais tout le monde akufa te abatamaka abomamaki pa air keli kuna na se tio na soki ya tinel na epuna c'est pas pididi ko polémique wa bien pididi soki pididi o lo mo bien mais biso ko mankaka o abomi wa bi ba preuve abomi wa bi preuve. Oye moka lobaki omoni makamsu biso moto lobaka na bakanda emso ba confirme to zanango yaka ko sala ba répercussion na sima na biso omona ki na matanga ya papa Wemba omoni attitude de mama Amazon alataki ouais nini po makambo ba na ndo lobana ando ebisaye na landi émission ya mwasi ya Kester Emene ya batuni Liliane batuni makambo est-ce que ozaki mwasi ya papa Wemba abi makambo na yebate na efsa Kester tiko kotana makambo c'est comme c'est ça le kuta. Alors, tous les filles n'habitent sur solo, tous les gens sont ba meli melo mo ba vanti mo bezanga comme ça nyonso théâtre. Jamais mon toi kufa théâtre kufa bien. Fa kufa kaka ba faut ba na solo mo kaka na 4% ka ngwa ambiance kaka et comme ce qu'on a mis comme Jini abomiye ndengeni. Omoni ya dakumuda nene ebisio. Toujours ba luka kali ka fabriquer muta publier ki liboso ye mutabobi na choc wana. Omoni congolais so akoti lo la kan esprit o boma makambo ebima ko ba kokos la ange mo makaba bo kelebere mo bo omoni nzambe ange Alexis mutamasumu mo wa pourtant à côté to mona nda pesa ke loko mo bo vraiment congolais na éviter esprit ya congolais za nini vraiment. O seki ni pardonna. Dans la Congolais, aza mutu moko mabe. Donc likambo boko kanisati ya ko salango. Candidat Congolais sa koti lola. Ako créer silence on a besoin mona nzamba tu nini. O anjoana teme na porte wana mona ki. Da quel occasion problème là. Mona muta masumu mo ndiga pesa ki mo pa kota. Tala obi ba avancer ça na Congo e motali bena na niveau au sommet de l'état na moni bokechu allo bana Jean Pierre mon camarade na ye oyo Jean Pierre Bemba o filmer ngai o bilo wana ba porte ko sala maté. Alors le na monde théâtral ce qui déjà entre bango ba comédie ko kosana que non c'est tel ndabomi un tel mais bazaka muta famille moko. Est-ce que Katina bango non, quand il a bango, il n'y aura rien parce que concurrence, il fallait que ça là. Papa Dona. Concurrence, il fallait que ça là. Il y a Moussala. Voilà. On va ça sous concurrence à Moussala. Théâtre Koufit. Il y a théâtre. Théâtre, c'est ce qui mouillon me gauche et bandi penza. Yo papa Ali, Telema Okundanga. Tu vas où la transport mbang pour que ta théâtre. Les assos. Il y a un batala bongo. Il y a un sous batala bongo. Isaac Chose Ali Bonga. Makanisi
Et si là, pour la nini, concurrence mon loyal les athées. Vous avez été moussala bossala et comme il a niveau nini, baninga ba comme sala ngonde nini, bino bossala kaka, to loyer espace, to fout à $30 na nini, marambezanga tina. Bato wana ne ba fout à $30 wana ba bazwaka nini et nini mukola kokufa qui tire ba kosala le nini. Tout ça yango to kozala kaka nul, to kozala kaka nul. Yango il faut to vanda to bana ko réfléchir sur métier na biso. Natala kana musique. Au moins la musique. Ba wera lelo ba komi ko wera bande ko déplorer le mot ba DJ ba zo ba no so ba wera a bossa na ke le mot. Donc na monde on a deux personnes. Redi a combien ko lela o likelemba. Mais il kama likelemba te. Nzambe asala mokili na batan. Et comme on attend mususu likamane leki papa ato yé. Et ils ont asouté. Na biso tozaki na sardine ani. Tozaki na ba tomate soki ani no boy. Au moins nango susu. Tomate Apollo. Ba keso ani mo ba nango lelo tozolia me to baka ezaka ya. Bomana batu. Ezaka ani wana to biso te baka. Donc soki nzambe likambe se leki et leki donc likamba banani leki likamba banani leki to comme ce tango ya ba musique mo boy ya système mo boy. Au moins tango révolution mo kota ke ba comme ma musique ba net ba décaler boy. Papi mbavu. Et comme yango. Et comme donc faut qu'on s'adapter les ngala ba mise en jour. Voilà. Même l'évangile. Au moins manque que comme il bosoté. Oko sa église to ba oya na ndenga solo ozoba tuté donc faut y a nenga prophétie nenga miracle à lokuta et tout oui pe la prophétie mo benon muto ya bido ba jeu d'esprit o muto mo amune na kufa na décembre o beti kaka mo pa muto pa kufi bo olati yango tala denile sabaki o mise mo kufa mise misato ba kufi. Merci beaucoup Randekita mon frère ezalaki plaisir ya mingi ko yamba susu na plateau biso ko na lelo pona ko mekampe ko rendre hommage na bande ko na biso ba totika biso pe na précisément na ndeko na biso Chiko Pulu na ndengo beti solo par rapport ya ba théâtre ndenge ezalaki na kanisi sur générique ya pesa munu passage un certain mercredi à 21h journée mercredi, Otala sans souci, jeudi, Otala Vengadios, lundi, Otali groupe Simba, dimanche, Otali Mouyombe gauche, Babilo Koranez a sauté, et Bisso Bayoto Yebaka, Makambo, Wana et Onyokama. Alors nous sommes arrivés à la fin de notre mission, mesdames et messieurs. Je pense que vous retenez Mambébélé, rendez quitte à Fongoli Bisso Babranche, n'habitez ce qui vous a qui vraiment dans cette émission. ATI, à Pessi Conseil. Il y a des musiciens, des comédiens, des ramanzambe, donc tout autour de notre tout au long de notre émission. Alors mon frère, comme Nasuka, il a comme il a baigné sur balanda qui dit sur le bani. Na regretté kaka na date oyo, c'était prévu quoi ça la manifestation moko pour na rendre hommage na artiste o munene wa tika biso. Parce que tout le monde a baptisé, mais il y a pour nous, on a pas copier, mais il y a comme rare. Parce que non, pour le moment, je joue qui se jouera. Ils école. Même là-bas. Ils école parce que au moment là, moi, monter ça comme ça l'école. Oui. Tu as une école à Bill Clinton. Même à pasteur, ce que ben, oh école à Jacques Vernon. Voilà. Oh école, ben on va ça miracle, tu vas te à français. Vous avez raison. Oh la borne, ben on kaka oh biso bata faya bata biloko bata lycée donc au monde ça ba école pour nous grâce à Dieu à ça l'école lelo alanda icône papa lobe kimbantseke mukonza baki donc mutabanda kizengi na théâtre c'est kimbantseke papa alobe dans la PCP moto en direct à Londres kazola nanga ba konzi ba ko lunga ba immortaliser Chiko Pululu ba benga koko. Voilà. Babenga koko aleka na nouvelle tendance awa numéro neza so babenga na nouvelle tendance ba pesa wa numéro koko babenga e pour que ameka kosata moi journée moko boye ba meka kokanisa ye e kosala pe moi malamu omoni ba ndeko nanga otala film moko ya Mama Imelda ba sala film moko ya dessin animé mais ba lobby eloko moko ba lobby ba na séjour de mort ba bima pe ba fetaka ba ya kapa na biso monde ba la na cimetière mso ba tsaki mo ba fleur ba ko zabilo na bango. Mais ceux qui pas vivant ba raisonner côté. OK. Et donc pour bimakuna, il faut photo na yo ezala na frenda, ezala quelque part. Jomora bima bela babisi yo quoi faire na tia photo na quoi faire na ye. Et donc les yo dona au katsa su qui pas mutumo bokufi. Kono salon na zo photo le bena tsango na salon na ye. Tala niveau. Très bien. Dessin animé mutete ya biso ndengwana. Mais bato ba otala ka bilo oh dessin animé na otala te. Nzambe alobaki à terre kabiso tantôt d'une manière tantôt d'une autre
ndeke pas ko lobela yo cheval ça lobela mutu azokende boma batu cheval abina okenda ngate olelo cheval oloba ndeni yezo ngakenda makasi mais cheval banenge na okende te na boma ba otinda ngato ke totambola nayo mais le bena na bina okinzoka anja termina epé donc alolinga kate mutu. Voilà, merci beaucoup Rondekita. Chers dames et messieurs, nous voici à la fin de notre mission. N'oubliez pas que nous vivons à l'époque de Jean-Claude Mabanzo. Mbongo contre Mbongo, quand il dit, directement il fait. Il avait dit, il avait fait. Meilleurs vœux à monsieur, le grand monsieur Jean-Claude Mabanzo, Azali Kolela Pesaga, Mignon Magnata, Jean-Claude Mabanzo, Mbongo contre Mbongo, merci. Nabatunyo Sobolanda Kibiso, Tokomi Nasuka ya Tretien Nabiso à mon colonel, merci na réalisation. Il y a Bandeko Nabiso Nyonso Bazalaki au four moulin pour la réussite. Il y a émission Nabiso, Gédéon Loa au Papa Titon la Star, Jordan Panzou. Merci d'assistance à notre frère Brad Bumba Zalaki Nabiso. Merci également à mon frère et ami Raoul Lukaya. Raoul Lukaya, bon séjour à Kinshasa frère. Oh ma belle, il y a Bakoko très surtout Fanny Souna Ipen, Bisayo, mais sommes bon séjour, on assure dans quelques minutes, on va se voir. 4 mois. Nous allons nous retrouver dans une autre émission et c'est dans pas longtemps. Je vous dis au revoir. Ciao, ciao. Merci, Banakin, Bana monde entier. Maxi bien-être. Sougala café. Le logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga amabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi binoate. So maga boma mukolo bala pourtant mzo ba produire en soute merci bien-être yango yo lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati sobo melika moko de jour bien mais hémorroïdes banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement il y a break de break donc et puis son fonctionnement est bien. Tout comme les Congolais toujours gagné le match. Ils ont défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et locaux. On a évité de dire surtout les pasteurs, on met la boyawa. Bobenga pena alendele na numéro naé pour bobenga pour boze locaux. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Mais bah on mêlé en avant kende obima o mélango ça a des jours atabati le loco moi cuire mon corps c'est bon oyopé anti-poisson donc ce que ata izana kati et longolango alendele mikolo somme n'habité mindele ngo ba pese biloko ba udia po biloko ngo bendeza solo mikolo ba tchaka poisson à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit ngwana ya anti-poisson oyopé anti-poisson. Donc, benga alendele à partir naïe aïmneni ouya ozwango. Nous amenons pas molabino mi batte lamboke comme biété. Batwa comme la jalousie oyo tozo comprendre de souté. Bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otiana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ndenga na ngana ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie. Ozanzambe ya bana bitike. Yo mokolo bakie. Osungaka basi bakufela mibali. Pona nini pasi ya boye onzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance votre chaîne met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1.
Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, mais en fait, Abraham...